Original. Ouais, na Katia Jardin Botanique quoi. Tous en a Ozil Baritone. Ouais. On est musique à Maison Mère quoi. On est là donc en plein tournage. De notre clip Parking, de notre générique. Oui, donc Parking, ça va bouger très fort. Donc nous allons en famille, en mode boulot. Bidor TV. Bidor TV quoi. Bidor TV ne tombera jamais. Bidor TV. Bidor TV, tout ça là, moi rappelle là. Bidor TV, moi rappelle là. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Donc voilà. Bidor TV, Tolanda. Oh, qui chante quoi. Bidor TV, Tolanda. Soutenez chaîne Bidor TV. Singando avec Ozil. En mode famille, en mode tournage. Toujours. Ya. Bakoyebisa biso comment bateau baza ko se retrouver les sources a on a ba poste ya commandement. Toujours c'est un peuple congolais nyonso tozoloba tozali banda mboka te tozolobela na Kinshasa. Tusengi na bande kwana ba plier bagage bazonga bakende. Tous on a problème ya miba oye kufi basali kama société mususu mbongo ya société wana wezo sala diamant mboka bazo sala diamant nzelate mwinda te atabalo bakabatu bazaba méchant pas jusqu'à ce niveau bino bozo kaka diamant mais zelo bozo le diamant pour ne kubima nango boko sala te c'est trop méchant. Biloko ya boy ce qui yo comme les autres soyo ou linyango te eza bato bazaba chômeur balingi ki chômage c'est te donc je me bazola ndalanda mais bazo mona te ke mboka na biso et kufi boke kufi il faut toyer ba société zo sala diamant na mujimai eza ya nani mongo kende ke wapi jamais ils ont gagné wapi biso so que je camine il faut sur quelque chose te zo que je camine ba bobo pour me biloko ebele mais c'est que côté production côté minier mais ba minere wana za côté mboka na nini et c'est pour cela pour monique que le président de la République a signé ordonnance pour la coucher bateau c'est que j'ai camine tu le lot ordonnance soit le ministre Mokonde a kamata ngwa chena tibana ye afandi ba ko yima makambo ezole kana j'ai camine la zone fond de l'état congolais nous bande ko zana poto là nous baki déjà que Moche secours et pas boy. Bisoko banga tamuke zate mutumoko ko sebinote. Toko banga nguti wapi. Bato ba se sacrifier ka bazalaka. On se sacrifie maintenant pour la Congo. Mutoko kima wazate biso toujours combattre dedans. C'est révoltant, intolérable. Tous les leaders religieux. Parfois, batunga nazo diriger, batunga nazana bango. Parfois, bawo bazo salwana, bazata na bango te. Bisonde bazo bato tala kandenge bazo ko détruire, bolo bate, soko lobby, okomi politicien. Bon Martin Luther King.
Bon, on va descendre tout. On dit pas n'importe quoi baroté. Le collègue de découvrir ce qui se passe, ça ne passe pas. Ça, c'est un message très fort. Toujours de la battre, il y a FCC. Que trop c'est trop, trop c'est trop. Il faut tout dire les Kamel. 3. L'herbe outaka poto outaka partout batutu nyos. Taxi à go passe et bandi kala. Mais bien nyos boy. Tokolo batoza na aéroport ou bien toza na ngari. Ba yeko kosa ba sali ngari na place. Mais tout traverser toke de Brazzaville. Brazzaville ça na ba richesse so ezalia hote. Batongi aéroport na bango jini ya kubenga makameme aéroport na ba norma bato basakani ndenga balobaka ko basakani na peuple congolais bamona ki biso soki toza ba bolele soki toza ba zoba na ebité mais soki tozaki ba zoba buzoba wesili na basi na mibali totel me biso nyos comme c'est l'homme. Comme un seul homme. Pour la ligne. Système au bâtiment, il a beaucoup fait disparaître. Jusqu'à présent, jour pour jour, l'inane est coquille. Na inane mobimba. Na inane mobimba. Président Yassika a touché Armété. Or, dans le moment où après une année, il fallait changement et côté l'armée. Dans la police, il fallait changement et côté la mandataire. Il fallait changement et quota dans le service de sécurité. Mais l'air toujours le petit lélo. Et je l'ai dit le président Yakala Atika. N'a l'air roi qui dirige. Toujours 5 dans le peuple congolais. To libérer Mboka na biso. To libérer Mboka ya Congo trop c'est trop. Après avoir fait 20 ans na Tony Bango. Mukunzi asika sa ye. Ataba tonda kate papa. Soki bo moni to komi na ta makambo to zoloba. Place au fanin deko. Mitouneska kalakala nyos makambo ezali ko sala maboye ezali ko loba maboye c'est un signe du temps. Awa tozana na prise ya conscience ya ba congolais mboka nyonso kozala bisika nyonso kozala yeba que awa bazotia blocage sur blocage. Ah ouais, pas na bis. Tout ça, la majorité parlementaire. L'Assemblée et qui était dans le gouvernement. Mais, Bandeko, ce que la majorité parlementaire est Zalaka, commandant suprême à Zalakate, garant de la nation Zalakate. Même na 1 plus 4, tout le monde a dit makambo tout le monde. Alors, Bobange Zanin, c'est que Cash, FCC, ils ont côté de la police. Cash, FCC, ils ont côté de l'armée. Ils ont côté de la Mougouz armée, Cash, Mougouz armée, FCC, Mougouz armée, Cash, Mougouz armée, FCC.
lero wana mboka ezokende wapi? Mboka ezokende wapi? Bana ya Congo eza message très fort otozotindela bino. Tomonaka na poto, tomonaka na poto. Bato bazolongwa Canada bakiti France, bazolongwa États-Unis toke France, ya France événement ezali na Londres. Tozo senga bino pe bozo ba avion bokite pa boye, bokita ba avion bokomba siko ezande na Kinshasa, komba ezali na poto te bino nyonso bosanga botika nanu guerre, botika nanu guerre, botika nanu kokoelana biso ya boy pour le moment. Tolongo nanu système obacheli biso ba paye aw, tolongo nanu système wezali aw, accord MCC cash, il faut disparaître. Tous a besoin d'un président de la République, on n'a pas besoin de MCC cash. Tous a besoin de trop, c'est trop. Donc message tous les copes moko na moko ayoka pe tozo bisabandeko makambo ezala kaka boye. Après avoir consommé 20 ans, vous vous accrochez toujours. Et l'autre, c'est que nous pouvons éviter la colère du peuple. La colère du peuple. Beaucoup de la peuple était. Ce qu'il faut éviter, à Oulikambia, aux églises, aux IDPS, aux MLC, ESAT, à Otoseli, pour le peuple congolais. Peuple congolais. Tozo sengende konyo so azolande bis. Soko za na États-Unis, soko za na Canada, soko za liwapi. Tozala lokola mutu moko. Libération ya Congo. Va changer tous les militaires au Bazana Est. Tous les militaires au Bazana Est. Nde guerre à Est kusila. Balongo la bango. Ce ne sont pas des Congolais. Bangundia beso sel que guerre et silate. Na copain c'est un exemple moko. Tout ça là Ebola na Est, Ebola. Bitumba na Est, Ebola na Est. Tel comment bandeko babiyokani. Mais les représentants ya sikaye. Balandele Ebola, ministre de santé qui m'a dit le loi Ebola na Est. Guerre fabriquée de toutes pièces pour na koyiba ba minéraux na biso. Tous se mobiliser le kona mutu moko mabeleza biso. Mutu koboto le biso mabele à Est. Ata 0,5 azate bana ya Congo toza ya kotelema au na Kinshasa tozeli kosenga mutu nyonso awo tozoloba bandeko bayoka puisque la mingi te toujours passé na plan B. Plan B, ce sont les actions. Et l'herbe action ko bande parfois ba okam. Ba kokamwa. Biso to ko ya kusala ba vantira na woto zolo. Non, nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Soki ekozala bao bakoboma babomi bao bakutikala c'est ça kobilisa mboka bawoyo bakutikala batikali donc tozeli kosenga na mutu nyonso
loboko na nzambe ezali likolo ya Congo. Nzambe aza kotelema, basali na nzambe bato nyonso totelema, bato nyonso totelema. Soki tolandi kobanga ekeba bakoya kosala yo boye ekeba, moto moko abangisa bino te. Communauté internationale azolanda, États-Unis d'Amérique azoveye, tokobanda likambo na neya te. Revendication na biso ezali normal. Il faut tout le monde être clair. Soki pesa lobaki ya kolandela soki nini te, biso peuple congolais te telemi tozolandela. Tozolandela trop c'est trop. Oye salami eza ebele. Na pesa ki exemple là. Mouvement ya kamo ina nsapo. Eko banda na Kasai pona ko revendiquer quoi? Mouvement ne zala ki sans revendication. Président Kende, balobili bilikama président Kende te. Tozo gouvernorat, tozo machine à tuerie. Machine à tuerie. Awa bazo buka ba prison. Bosi bomona wapi na capitale l'intérieur bazo buka ba prison na moment armé na la police batondi. Nin Mwandansem aboki prison. Nin Mwandansem aboki prison. Bato Mwandansem yaboki dia Congo. Nde loko batu yo soba beke Mwandansem yaboki prison, Mwandansem yaboki prison. Tout le monde na tongo o ba prisonnier ba kimi Mwandansem ya kimi. Après une semaine bande ko ba changer biso face o bato se ko boka prison za Mwandansem te. Les Algériens comme ils n'ont pas Kinshasa. Ataba sakanaga na bato. Ataba sakanaga na bato. Et comme ils n'ont pas la police ba yena camion, ba yena avion, l'air bazo ya. C'est-à-dire que mon muni bango tele ba yaki. Et comme ils n'ont pas. Likambuya Mwandansem ya sobuka ba prison et kofi. Et comment il est ensemble. Tokoyeba nani auteur ya mouvement comment il est ensemble. Tokomi 13 pays. Bah ça va répondre favorablement. 13 pays va répondre favorablement. Procès ko bande. Toujours fondé l'État congolais. Bagye biso. Donc, on doit bagye ce moutouté, boyamba message. Et l'air tozali ko poussana. Pene na baction to ko bisibino action ezanini. Tozo senga bande ko bien avant. Batika mboka ya Congo et démarrer Mukunzi Sika Asiaye. Batika ya Sal Moussala. Peuple congolais a se retrouvé. Kabila Zaregi Kosala l'élection. Le col indépendant. Le col indépendant a se dirigé. Puis tout ça besoin de gagner MCC Kajité. Président Félix Azala, il y a un autre qui a besoin. Bon, vous savez que vous avez MCC Tanzana Kajité, à vous opposer, à vous faire le salade. Bâti que le président Félix a nommé Mouto à quoi nommé à Salam Moussala. Donc, peuple congolais, bon, c'est déjà mon d'ordre, où il y a coupé ça. Tout passer dans l'action. Ndeba koyeba que ils ont ma santé. Mais na yebi pendant que ça. Ba tout ba santé ta. Ba mona yango.
bato to basante te bamona yango Kadhafi ayebaki te question na ye kusiko kuna même Saddam Hussein bayebaka te même ya Soudan même Ceausescu Nangola exemple ezali Eduardo Santos donc tosengi na bakongolais nyonso loboko ya Yahweh nzambe na Israel eza likolo ya Congo akusauve Congo nzambe apambola tout congolais place bozali bose mobiliser lokola mutu moko